Pamba. Entsamu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi waseditu, yeuntwadi ya mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yele mvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Tolanda ki matei na biso, papa motei mutatei ya biso. Digi tolobela katango nyos, nzembo bayuda, mibeko, pe matei na ye minene, po ete to bika. Digi toloba katango nyos, batata batikelaka biso makambo misato. Bolingo, mibeko pe misala. Tobate la lingomba, tobate la pe Yerusalemi. Bobangi atata Nzambe e bandela mayele. Towela leboso bokonza likolo. O etikali ye moko akopesa. Dege ba papa bazaki koloba na biso. Lisumu ya Adam et Eve basengaka bolimisi te. Lisumu oyo ya Noe, Kam basengaki bolimisi te. Lisumu oyo ya Nimrod tosengaka bolimisi te. Yango ye komona na ke Isaki abotaki bana mibale. Tango na bazalaki na kati ya libumu ya mama Rebeka. Pasi mama Rebeka monaki, Nzambe alobi kobanga te bana mibale oza na bango. Kobunda na kati ya libumu. Nani akobima liboso? Jacob nda afinaki asimbaka genou yaya na ye po ye abima liboso me Ezayi mutu abimaki liboso nyonso wana ezaka bitumba bokonzeke na Jacob po mama azalaki wana sika bazaki kosolola na Isaac miso ya kokufa bokonzekelaki na leki nyonso wana bolimisi ezalaki te yango mfuma longo alobaki ete biso tosenga bolimisi ya lisumu ya Adam et Eve de tolataka saki topakolaki putulu pona nini tolonga na likambo wana tosalaki yango bokonzi ezongaki na biso kolo Yesu aye ye alobi sur 100 oyo biso tolobaka 99 bakotaki 119 bakotaki oyo biso bato mwini tokotaka te kolo Yesu aye akotisi biso tataki mbango yake koya ya papa kimbango makambo mingi toza kosentir toza komona ya pasi surtout ba départ ya papa. Mais papa mfuma longo asalaki accident na 58 ezalaka mardi oyo nalingi naloba mpona kolakisa ete
accident wana ezaki na likambo papa alobaki yango na 52 ntango papa Kimbangu asekwi ake kolobela yango na lowa 52 accident esalami na 58 ezalaki mpe mardi elelo baleki balobi bazoya mardi 59 kasi position eza malamu te biso tolingi te tosala na erreur tobebisa lingomba bango baza na position na bango ya kobebisa lingomba biso toza kuna te bato ya presse soki bozali boloba tina nini papa asalaki accident ye moko papa aloba accident wana mpe ntango akendaki na hôpital agrafese batiaki na elongi nyonso eza na kati tokoyoka soko oza pre botia toyoka loba ya papa Mfumalongo. Merci papa na bopesa biso maloba na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ndenge tukuti kolanda maloba papa apesi biso presque eza na 3 volets ya liboso tolingi kolobela mwa moke likambo o bandeko na biso ya DKS balobaki na tongo papa Diangenda batongaka ye pena na ba grafese oyo bakangelaka ba papier bokolimbisa moke elema otokocha eza na mwa fond sonore mais je crois audition ekozala mwa moke malamu pour que tomiyokela ndenge apesaki yango ndenge elekela ye kuna na mission catholique na Tumba. Nasalaki accident. Aïe, 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 aïe. Le 29 juillet 58. Tangu tawuti sika wana na tosala accident. Tokei kuna pate baka na kutunga pamba tena zala kina mputa moko wa kuseka na te. Bakama tinga ye na pike pumoko bakai na ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na Tumba batata na bamama tangwana nazar kumona pasi ekasi tango tokomi tokiti bakiti singa ipamba tena zalaki na pasi makila matangi Shika sababu nani wana Diangenda huyu Diangenda wana simo Kimbangu ale tika ye bangu be banganga nzambi tika ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yangwana ne bakangela ka bomona ka lumina nga izali boy agrafezo oyo bakangela ka ba mukanda ore bamonga nga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangela ka mukanda bayokanga nga yawa. Merci bolimbisi pona audition ndenge papa lobaki je crois lobby na tongo lokola na libanda
audition ezalaka mwa bien to répéter yango lobi na libanda pour que mutu nyonso ami yokela. Donc papa Diangenda bakangaka ye na ba graphèse oyo bakangelaka ba papier. Donc oyo te bandeko baminganga balakisaki biso na tongo. Yami balé. Pourquoi le 29 juillet na 1958, soit tozongi na moke na 1952, ndenge papa lobeli yango le 29 juillet 1952, ndenge Kimbango akendai komona na basali na ye kuna na loa ezalaka mardi. Le 29 accident awa na Lukulu ezalaka pe mardi. Lelo o ndenge papa Mkonzabule auti koloba bandeko bazkani baya le 29 juillet et coïncide pe mardi. Ndenge papa Fumambanzi aibisaki biso tozana ba élément nyonso tokoyoka paye moko papa Diangenda pourquoi asalaki pe likambo wana coïncidence wana pourquoi toujours mardi. Nakanisi bisubanso to yawa na tina na date oyo ya 29 juillet. Soko totali ndenge likambo yango ezalalaki ndenge bolingo na tata nzambe ezali munene peza solo na pai na biso bato. Apesi libondele na ye ndenge tata Simon Kimbangu abimina Kimbango na le 29 juillet 1952 na 7h du matin. Toki na kati na libondele na ye ndenge lituna wana papa Simon Kimbangu apesa Kimbango. Soko totali à 7h du matin, et zalaki na mkoloma mibale. Kama taka kari kambwana nde okutala soko nzira nini wana ni kambwana ezali. Pana nini mkoloma mibale à 7h du matin. Pana nini le 29 juillet. Merci. Ndenge tuuti koloba ye tokolanda ye moko lisusu bene na poto oyo avant de accident ezala papa lobi mwana na ngai sikasikawa epesamani yo kenda kamatala watu na yo kenda na mayo pamate likambo kuyaka kuna na tango kuya tikamwale kuzala monene tukutia mukulu kenda potia barriere menanzila
okokutana na likambo moko kosekana te, la vie ou la mort. Poso mobimba wana na bangi na kubimba lisusu te. Je crois pour l'audition, lobi na tongo, togolanda yango bien. Papa awa aebisi biso boye. Papa Simon Kimbangu aebisi ye, ngonga ekoki, wana le 29 juillet, na tongo, 1958, ki Simba Nzela, okende na mayombe. Okende kosala barrière na likambo oyo ekoya kuna na liboso parce que ekocha mobulu. Lelo oyo le 2 juillet bomonaki biso bandeko na bino ya ba fleuve toya kosenga bolimbisi pona oyo nyonso elekaki sima oyo papa rappelaki biso awa nini ezongisaka pota ya sika ya kala pardon ezali pota ya sika. Do likambo yango oyo lelo oyo ba papa bazali kofingama ke bango batu balingi bana mosusu ya papa ki solokele te, surtout papa na biso oyo aza parmi ba leader kuna papa Paul Ngimbi. Mais na 1958 wana nde mobu oyo yepe abotamaki na 58. Papa yebisi biso, papa Simon Kimbangu yebisi ye akende na mayombe, akende ko barrière na likambo oyo ezali kobongisa makuna ekocha mobulu lelo oyo mobulu oyo yingeli na kati na lingomba biso nyonso toza miso ya kokufa te, matoi na biso peza ya kokangama te, tozomona banda 2001 bitumba oyo ebandaki yango to rappelaki awa tozalaki na kati ya temple na un certain 24 mars 1900 avant lever du corps ya papa ki solokele ekota na kinlongo discours oyo etangamaka batangaka nombre ya bana parmi ya nombre ya bana batangaki biso na sima totikali kobakisa susu tango discours wana etangamaki papa Fumambanza azalaki, papa Fumalongo, papa Dengenda Kuntima azalaki. Mais na présence boye to contestaki yango te. Mais na kolanda ba archive tozanango bandeko na biso soit ba papa na biso bakendaki ko réclamer epa ya mutu oyo atangaka discours. Aza kuna epa na bango bayebani réclamation basalaka pona nini otangi biso toza nombre oyo obosani mwana moko. Mais tandis que ye alobaki bien na tant ordre ya son éminence donc papa mutatindaki na moment wana ba réclamaki te donc mbuma oyo esalaki voyage ya papa ya le 29 juillet akende kosala accident na lokulu yango oyo mbuma oyo papa Simon Kimbangu ayebiselaka yeke kende kosala déjà barrière ya likambo oyo ezoya kuna liboso parce que ekocha mobulu. Papa Simon Kimbangu kiangani ye moko tata Simon Kimbangu oyo ya 1921 ye moko papa Dengenda Kuntima ya 1918 yango moni aye physiquement chape barrière na likambo yango pour que et traverser te côté kuna tozokende ebota lisumbuma ya makasi te. Papa mandambo explication tolingaki to pesa pona mokolo ya mardi pe mokolo ya le 29 juillet yango kumba tata mona pe tata molimo santu. Amen. Amen. Merci. Bisonios tolandi, bisonios toyoki. Oyo papa lobaki. C'est vrai, tango salaki accident, kuna na ntumba. Agrafez batiake na irungi. Te akei kuna kuilungo, kuna nde babongisaki. Kasi mabe zalaki babe bisaye kaka kufa ndeli ngomba kendaki kobimisa ye wana histoire toyebi totali mpe oyo koyaki na chiela suka kendaki makambo ezalaki na
52 papa Kimbangu na loa lobaki tango ayoki yango na Kinshasa chemise wana nde motoki wana ekomi makila tolandaki bato ya Braza tango balobaki ke papa alukaki chemise na ye nyonso lobi na tongo tokolanda tosengi papa Elibe boya nano bokonzi Nzambe apesaka na bato ezalaka ndenge nini toujours tata apesaka na mwana kendaka na famille te me mwana papa Kabemba oyoko yebisa biso eza na Bible loba ya kala loba pe ya sika kasi bato baza ko déranger biso mingi biso toboyi bango tobengani bango kuna biso toza te ndenge batata batikelaki biso yango toza kolanda surtout na 5 mois soki tobimisi nyonso ezalaki na 5 mois okopesa biso foti te balobaka bien na Bible tosa tata na mama nde okuumela na mokili soki otosi te obwaki makambo na bango pasi eyaka biso tozalaki présent liwa ya papa Mfuma Longo liwa ya papa Kulutu liwa ya papa Mfuma Mbanza balobaki biso makambo me tosaleli yango te de pasi yango wana biso mpe tolingi te tozonga na buwumba na buwumbu eske tozonga na buwumbu yango biso totelemi biso tokolanda tokotala bango te oyo bazozwa mbongo na bango balia na bango biso tolobi balia na bango mbongo me soki okoti na makambo na biso Nzambe akolanda yo papa pasteur Merci, Tata Molimo Centre, Mokonzi Aboule, Mokonzi Lingomba, Papa apesaki biso chapitre mibale oyo tozali kotanga na bokuse ndenge tolobaka ntango nyonso soki toki mosala topesi chapitre oke kotanga nyonso na ndako mpo ozwa mayele. Biso tokotanga verset mibale misato na Genèse. Genèse chapitre 25, verset 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Tokobakisa liloba moko na Genèse 27, 40. Etangeli ezali boye na komba tata mwana peli musantu. Genèse 25, 21 à 23. Lokola Rebeka azalaki kobota te, Isaac abondelaki Yahweh pona mwasi na ye. Yahweh ayokelaki ye mpe Rebeka akomaki na zemi. Tango bana bazalaki kotutana na kati na libumu na ye, ye alobi, soki ebandi boye na kosuka ndenge nini? Atuni Yahweh tina ya likambo wana. Ngo Yahweh alobi na ye, bikolo mibale ezali na kati ya libumu na yo. Okobota mabota mibale oyo ekozala koyokana te. Moko akozala makasi koleka mususu. Kulutu akozala mosali ya leki. Dakomo na tata na mwana peli musantu. Toke na chapitre 27 na verset 40 kaka. Okobikela bobele na mbeli na yo ya bitumba. Mpe okozala mosali ya ndeko na yo. Kasi tango okotomboka, okolongwa na boumbu na ye.
na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Likambo tata si kopesa biso ezali likambo ya patriarche Abraham. Abraham azalaki na ekomba na mama Sarah baye kozwa chance na elaka nzamba nde babotaki Isaac. Isaac ye azali ne héritier ya tata Abraham. Héritage oyo nzambe alakaki na Abraham ete oya kokitana na yo yende kaka kobima na nzoto na yo na makila na yo ye kaka nde akozala héritier parce que comme na biso Abraham tiaki elikia comme amonaki ntango ezali kokende na Eleazar na Genèse chapitre 15 verset 3 musali oyo azalaki na ndako na ye mais nzambe alobi te héritage wana to héritier na yo akozala kaka oyo akobotama na makila na yo. Tata ba maman, héritage ezali nini? Héritage ekoki kozala bandako ba mituka bana pe mwasi soki mwasi wana tambuli malamu. Ko soki tata akufi bakoloba nini tata wana akufaki abotaki bana mitano azalaki na mwasi. Donc mwasi alaka héritage na famille soki atambuli malamu soki abebisite. Héritage ezalaka kokanga ma place moko na succession kokitana. Héritage libula succession kokitana. Même nani nyonso mibale wana ezalaka kokanga ma esika moko. Mais kasi to symbole kango na ba question. Soki olingi koyeba héritage question ekozala nini atiki. Mais soki olingi koyeba na succession bakotuna ndenge nini ezalaka to ndenge nini ezalaki wana pona koyeba succession. Alors lokola nyonso mibale ezali esika moko tokolobela kaka succession mpote tokende malamu tosilisa mpo ezali te kokitana ya mwana esika ya tata na ye mpona kokitana na ebunga ya tata mutu akotaka na makasi te. Héritage to succession bazwaka ngo na makasi te. Tata na kiti wana ya bokonzi yende mutaponaka successeur yende mutaponaka oya kokitana na ye lolenge ye tata aponamaki soki ezali na bolinie ya bokonzi ndenge ye aponamaki ndenge ye pe akopona successeur na ye. Kasi succession bazwaka ngo babotolaka ngo te bazwaka ngo na makasi te balandelaka ngo na molongo ndenge yango ezali kosalama. Mais lokola ba héritier peut-être bakozala ebele soki baponi moko oyo bamususu basepeli te balungi bazwa ngo na makasi wana bazali kosala ngo na bunzoto baza kosala ngo na musuni baza kosala ngo na solo te. Ezali ne orgueil to posa ya lokumu yango nde ezali kosala ete bakokosala biloko ya ndenge wana. Ephésiens chapitre 6 verset 1. Ephésiens chapitre 6 verset 1 balobi na biso bana botosaka baboti na bino pote ezali balamu liboso na Nzambe. Likambo na botosi batata ba mama tolandi ndenge mokonzi ya bula la tangeli biso succession ba génération ndenge botosi ezalaki te pe conséquence nini ezalaka. Botosi soki ezali kati na batu te ememaka toujours désordre ememaka mobulu katikati na bato. Botosi kotosa liloba na Nzambe ezali elembo ya bolingo. Soki bana bazali kotosa liloba na tata ezali elembo ya bolingo na tata wana na tata na bango. Botosi eza elembo ya kondima ko foi ya mutu emonanaka na botosi ndenge ozali kotosa liloba oyo bazali kopesa yo na oyo azali liboso. Botosi ezalaka elembo ya reconnaissance ko reconnaître ko yeba te solo oyo nde tata na ngai to oyo nde mokonzi oyo batie esika emonanaka na reconnaissance. Botosi
yango nde ebombaka lipamboli. La bénédiction est cachée derrière les orientations de Dieu. Botosi nde ebombaka bokonzi. Yango elakisamaka na nini? Botosi elakisamaka na bisala aba acte oyo ozali koposer. Lolenge ozali kosalela yango ezali kolakisa te mutu oyo azana botosi, mutu oyo azana botosi te. Moi baloba bisatu misatu ko na tangi wana bokoko do tanga ngona 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. Jean chapitre 14 verset 15. Jacques chapitre 1 verset 22. Nzambe asepela kasi asepela kana mbeka te. Soki bolingi ngai botosa bikila na ngai. Tosalela liloba kasi toyoka ngo kaka na matoi te. Tata atangeli biso lolenge koko na biso Adam Eve bakweyaki na kati na jardin na biso. Bango bazaki beritier. Héritage na bango malgré zamba biloko nyonso mokili bobima ezaki na bango, méritage monene ezaki na bango ote babengamaki bana na Nzambe. Nzambe azaki na mutu mususu te kaka bana na mibale Adam et Eve. Mais kasi ntango batosaki te Nzambe abibisaki be na kati ya paradis. Mais bateka biso te Adam et Eve bazaki bato mwindo. Tata tangeli biso succès ya bato nyonso wana ba Noé banani bakam bazaki bato mwindo kati la biso. Nzambe alongolaki bango mayele ekoka alukaki sikoyo libota nini ya kopesa mayele wana oyo alongolaki na Adam et Eve. Nde Abraham ayi kobota Isaac ayi kobota Jacob na Isaïe. Bayebisi biso te mama Rebeka kendo kotuna Nzambe tango nyonso tozosala likambo esengeli na biso kotuna ka volonté ya Nzambe. Soki tosali beko tosali mabondeli totuni Nzambe apesi biso révélation tango tokosala likambo na ekolongisama. Mais tango tozosala mobulu tozosala na mutu na biso est-ce que totunaki Nzambe? Parce que biso de tosala kondima makasi. Est-ce que totuni Nzambe que a révélé biso que mardi le 29 esengeli bo matanankam. Batata ba maman bikolo wana mibale lokole kabonaki mukolo azangaki kozwa responsabilité na maboko. Lokolo azangaki kozwa responsabilité na maboko atekisaki bokunzi ya kulutire pona kolia. Apesi responsabilité, oboyi responsabilité, oweli kolia. Tango komaki na lipamboli mama Rebeka salaki nyos mpo ete Esaü azwa lipamboli. Lipamboli na yibaki yango te parce que zaki processus Nzambe abongisaki yango ke kosala bela bongo. Avant lipamboli ya déjà bana babota bina note Nzambe asi apesi réponse na Rebeka. Nyonso mama Rebeka salaki ezalaki ba mayele o Nzambe apesaki ye pote akokolongisa likambo na ye. Yango na batata ba mama oyo nyonso ezali biso kosala soki bozali komona ndenge kobi lelo eza ne orgueil. Mais nzoka nde Nzambe alobi Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4 verset 6. Nzambe atelebelaka bato lolendo balongisamaka liboso na Nzambe te. Tata alobi la biso likambo Nimrod azaki mokonzi monene mais alingaki kokokisama na Nzambe bokonzi na ye ekweyaki. Yango na batata ba mama lelo tolandi déjà na 2023 papa alobaki ke bokonzi ya Esaü esili ya Jacob esili tokomi na bokonzi Esaü. Donc biso makambo tozo kosala lelo faut sala biso beaucoup d'attention. Mpo ete tozonga lisusu te na likambo na boloko oyo basi bapesi biso awa. Lokola tosi tokati singa wana esengeli na biso sikoyo totosa orientation oyo tata Molimo Santo azopesa biso papa Simon Kimwa Kiangani mpo ete tolongisama na programme nyonso oyo bapapa batikaki tolandela yango na kati na bolingo beko misala ndenge atikaki yango na nkombo tata mwana pe Molimo Santo. Tata Molimo Santo mpona ngonga totelemi. Na komona Nzambe tata mwana tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo, merci pour na maloba oyo pesi na biso. Batata ba mama bandeko
makambo biso tozali awa etokamata yango na monene na yango penza. Tokamati mpona kokontinue nano likambo oyo collègue pasteur auti koloba. Na tongo papa conseiller direct alobaki likambo ya influence. Influence et même kanzela ya mabe. Nakamati exemple moko to na kokamata exemple mibale. Influence ya malam na influence ya mabe. Et bebisaka héritage et bebisaka pe tiaka mubulu na kati na succession. Ahitophel était le grand conseiller de David. Ahitophel. Ahitophel, Soria Zali Koloba. Tout le monde pensait que c'est l'oracle de Dieu, le grand conseiller, le grand collaborateur de David. Il y a mon atiaka mubulu na katena likamu ya succession. Au trône. Ahitophel, le grand collaborateur de David, c'est lui qui a organisé la rébellion d'Absalom contre son père. C'était Ahitophel. Le collaborateur. Influence. Le collaborateur qui m'a tout mon nene. À mon nana qui le collaborateur et Zaline Mink. C'est lui qui a organisé la rébellion d'Absalom contre son père David. Et Absalom a tikali kosala na mwana ya David. Absalom. Et c'est lui qui a conseillé Absalom. Ya kosala likambo moko ya soni pour être Israël mobima batunyo surtout ba yebake David Absalom bakabwani. Voyez les collaborateurs, voyez l'influence Yamabé. Et ce qui fera que le collaborateur comme on a eu le collaborateur influence Yamayel, les grands collaborateurs Absalom, le grand conseiller Ahitophel. Ahitophel. Résultat, a pesi conseil moko ya somo ya mabe koleka na mwana na David. Et vous savez comment Absalom est mort? Pour na kozwe loko na makasi. C'est vrai, Tatane Azalai Kolingaming, c'était d'ailleurs le troisième fils de David. Il était beau, il était un peu comme son père, Alingaki Yeming. Mais, par violence, Alingaki Kozwa Yamuna Makas, aidé pour la terre. Makambo Yakalaka Yamumpe Zali Kozongaka. Aidé par Ahitophel. Absalom, Boyemindege Yakufaka, le Wamoko Yasone Yapasia. Ahitophel. Vous savez comment il a fini? Il s'est suicidé. À midi, Mikaki, local à Juda. Voilà la fin. Il y a Ahitophel, le conseiller, le grand collaborateur de David et de son fils Absalom. Influence Yamabé. Deuxièmement, il y avait aussi les collaborateurs Ushai, conseiller à David. Il a bien conseillé David. Il a conseillé aussi à Kebisaki, Absalom. Et c'est Ushai qui a organisé le retour de David sur le trône. Parce que David était le roi de Dieu. Même David lui est moko. A kokaki ko simbate Saoul parce que c'était le roi de Dieu. Psaume 105, verset 15, Elobina Bissou. Ne touchez pas à mes ouins.
Ce qui montre azali mo pakola bena Yahweh, il faut kebanaye et soukaka mabe. Oshai a organisé et David est revenu sur le trône. Influence. Na katali ngomba oyo batata ba mama. Ce qui montre azali kolobelo likam omitona. Est-ce que likam on est na kat na Bible? Oza komona tata mokonjabule même ye moko papa mfumalongo tata molio mosante papa diangi papa kimbangu na 1921 ce qui azali kotanga il prêchait même pendant 2 heures na ngomba oyo yankamba azalaki makamone nyonso tu ba référence biblique yango na etinaki bato bakina kosilisa ba bible nyonso ezalaki na ngombelo tete moto nyonso tu ifa zwa référence. Soki tata mokonjabula azali koloba papa diangena bokoti kotanga ba référence na Bible tata mokonjabule ba référence oyo nyonso to inventaka yango te toujours Bible elobi nini soki likambo ezali na Bible te yango te soki likambo ebimi na ye moko te magistère deuxième source ya biso kolanda te soki pe na kati na ba cantique likambo ezali te kolanda te et encore na tradition de l'église soko ezali te kolanda te botika bilanda landa. Batata ba maman bandeko succession ezali il faut faire un distinguo, de différence entre l'héritier et la possession de l'héritage. Ce qu'on va pécio et la kaite, yoko comme mokondi, zéla. Parce qu'il y a une distinction entre l'héritier et la prise de possession de l'héritage. Et loko balaka kiyo, ba preparaka moto. Je reviens sur David. David, Salomon a commencé mon condipo nanin parce qu'il a été préparé par bon coco. C'était un prophète bien sûr, mais il a bien préparé Salomon. Pour na makambo oyo ya bonzambe ya mboka na bango ya sik, il était en profondeur. Et Nathan a eu le temps de préparer Salomon. Ce qui m'a péché est là, il faut préparer yo, obongisama, babieka yo. Biwile la te makasite, influence, dengue na kuti koloba, bino abaitofel, okosuka mabe, et yé moko montaza kopese influence, simi, akosuka pe mabe. Et ça l'a bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Nathan prépara qui? Salomon. C'est comme ça que Salomon, la Bible nous dit qu'il était le roi le plus sage, sagesse. Parce que tant qu'on a toni, à copé sa nini, alors il peut s'en sagesse. Il aurait pu demander autre chose, c'était un roi. Nous avons appelé en plus de la sagesse, appelé Mayele, et ainsi de suite. Mon colombo, tata mon konjabole, n'a pas bien sûr, malgré le temps. Tata mokonjabole joa no mayele no ya classe mais botikela nga sagesse akotambolisa lingomba la sagesse soko sagesse azalaka na bo sagesse ya bonzambe te ye moko tata molio mon centre mais lingomba tokomi na turbulence depuis l'an 2000 na ndengo mais tokomi te se panzana la sagesse pona nini omoto pa koma mokonzi ba preparaka ye. Prenez le cas par exemple où on a l'obaki mwana na nzambe Kristo mbelo longola ki biso na kati ya bombo oyo mais na deuxième venue na ye tata molio mon santo ye nkolo iswa ya latin komo ya sika Israël a dû avoir indépendance na mbulani na 1948. Tant tata ki mbango abani mosala na 1948 Israël a joué indépendance na le 14 mai mbala oyo e biso pe bato mwindo to joué indépendance na biso na période tata molio monsanto aye voilà la vérité pour le salobaki akomema bino na solo nyonso tout il faut yeba solo de kopesa bino bon somi
Tango ezalité batata ba maman. Nkolo Yesu na mbalo ya boye na ya mibale, c'est lui qui a réglé le problème de succession. Ndenge na lobi na bino mbala liboso ya yaki makambo ndenge malekaki na deuxième venu na a réglé succession. Alobi papa Simon Kimbango kiangani moto ali ngoma parce que tata molio mosanto. Adieu bonga. Où est le problème? Bon, kozanga kotosa tata moli mon centre, papa Simon Kimbango Kiangani, au commis antichrist. Ponanine, vous vous rebellez contre le Christ. Vous vous rebellez contre le Christ. Au commis antichrist. Yango no soka makama 26 égale 1. Photo non parce que nous on veut pas avoir des dettes. Soko kamati 26 fois 26, et repère ça combien? Et repère ça yo 676. Chiffre 10, les 10 commandements. Quand tu prends chiffre 676 moins 10, et repère ça combien? 666. Vanessa Bokonjira Nzambete est commis l'antéchrist. Oyazako boni sanzambe. Likambo na ndenge Daniel n'enkolo isalobaki, soki bomoni likambo wana na esika ya kibosanto tokomi na suka. Suka yango bozali koyoka. Alataki chaussette bleue, chaussette noire. Toko kabwana. Tokomi na bawe bazali koyo. Nyonso tata molio mon centre za koloba na biso. Tokomi na suka. Soko bomoni likambo wana. 666. Yango nde ezali na kati na Bible soko tangi yango chiffre 666 soko tanga na kati na Bible ba personne Apocalypse si je ne me trompe pas Apocalypse chapitre 13 verset 18 pas combien on a omoni batata ba mama bandeko tokobi na suka likambo mibale pe ya suka parce que c'est très important bolibisaka pona temps tata molio mon centre Yerusalem oyo bisoto vandi et sakola natangi j'ai découvert bolemisaka nzambe na monaki yango dans les livres études bibliques écrit études bibliques et il y a Jean-Jacques Rocha nakati étude biblique wana ezali étude biblique et carte géographique kunande Rocha akamati alakisi Salem likamwana malgré tout mais c'est très important alakisi carte géographique il y a Salem et sika Abraham azwaki lipamoli et pas ina Melkisedek à Salem ezali même à aujourd'hui, ce qu'on kamati na Panagogel, au Saliango par satellite, tu peux commander. Superficie, oh il y a un kamba, il y a pic, il y a montagne sainte, il y a un kamba identique, il y a oh il y a Salem, c'est-à-dire 1 km 200 mètres sur 800 mètres. Exactement superficiel mais Salem est là qui finalement tant on a tel on a mais Rocha n'a qu'à te livre on a auto ça la découverte mais Rocha n'a jamais mis pied en Kamba mais à Pessi superficie à Salem où Abraham a été béni par Melkisedek à la fois prêtre et roi. Salem ça veut dire paix, justice. Yango de Yokoma Yerusalem. Après, Jébusit est commis Yerusalem. Yerusalem est tongami, mais dans Ésaïe chapitre 62, verset 2, balobi Yerusalem est kozwan komo mosusu oyo nzambe ye akopesa. Donc Yerusalem oyo to commis le 5 avril de 1921, nkolo Yesu alobi na tata kimbangu nkamba oyo est commis Yerusalem na sika. Donc, ce que tosin kambate, au tosin koloyisute, vous devenez antichrist. Ozaku bonisa, nde nkoloyes, ozaku bonisa, tata nzambe, yende muto aponi, nde apesi, mboka o yalobi ezali, Yerusalem na sika. C'est très dangereux. Yango wana, likambo ezalaki na bana na elobamaki na bana ya Amalek balobi, Amalek a tiré au boko na il a touché le trône de Dieu
désormais il y aura guerre, génération en génération, entre Nzambe et Amalek. Donc, beaucoup de tata molio bosando. Ce que l'obi osala likamona mabe na mboko, vous touchez le trône de Dieu et il y aura guerre entre toi et ta famille de génération en génération. Ne prenez pas ces risques. Ne prenez pas ces risques. Tata maman, ne prenez pas ces risques. Et Esaïe. Vous cherchez la meilleure formation pour et mboka oyo. Bino bato bozali ko la justice, botala Abraham, botala Sarah. Et libangi sikabino bo utaki. Na nkambo soko bimia, okomone kulus na sanctuaire à papa Kimbam, na sanctuaire oyo kilongo ya mama Moïlo. Biso nyonso tu mboka oyo bonkoko na biso nde ezali awa. Oyo nde ezali mboka ya tata Nzambe ekolo so tata molio mon centre. Et c'est makamomi balé soko yé nankam. Où tu reçois la bénédiction, ou tu reçois la malédiction. Il n'y a que deux choses. Ne prenez pas les risques. Il y a que soit malédiction avant nankamba. Batata ba mama. Et zalinde li kamo yaso et asomo soko to zali ko tosate. Soko zali na li kanisi ya malamu ya wana balobi o ya kanisa la ka Yerusalem apa molama. Soko zali ko kanisa Yerusalem. Soki o zali ko tonga Yerusalem ya sika oyo et sika mabota monse ko sangana. Ozali de kozwa mapambo na botongi Yerusalem oza kozwa mapambo. Pour Abraham a été béni par Melchisedec à Salem, identique na nkamba oyo. Soki ozali kotonga nkamba oyo peut être comme Yerusalem ya seka aussi vaste que Yerusalem oya kala. Soki ozali kotonga yango oza kozwa mapambo. Mais soki ozali ko bundisa Yerusalem kotuka yango ozali ko bundisa pe ko bundisa nani tata molimo mon centre. Et si madame molimo mon centre mutu mosusu azalité des guerres de génération en génération. Bana no bakobana kolela na tina na yo ndenge biso toza koloba sonko na biso Adam sala ki masumo yote mais pas sur ezalité ya bankoko non pe bakolela ndenge wana. Yango na batata ba mama to tonga nkamba Yerusalem. Tozala bilia le ateba banani te yangwana kolona na kobokola pour que to dépendre na batu mosusu te to tonga Yerusalem peut-être to zwa mapambo Nzambe akosaka te na komona tata mwana tata molio mon centre. Merci Babuta Bokendo Rwanda tolandi nyonso. Biso nde tozwa mayele pona nini esengo ya mokili etikalaka kasi o towelelaka ya likolo ya libela tenge papa alobaki tiaki barrière makili esopanaki pona biso tobika. Kasi soki okoti makambo wana ye atielaki barrière ozali kobebisa okotunama soki okufi nde okende koyeba nyonso ndenge ezalaka mingi mpe tozalaki na mokili batika biso me na Yerusalemi nanu bakoti te bazali ebele. Surtout landa sentiment ba kamba mokili ya batu tawa nde pase yaka faki totonga Yerusalem mboka elaka papa Kimbangu yiko longola biso na buumbu tango na biso oyo mutu mwinda sepela pesa nzembo landa nzembo
Merci Faki. Ah, talalika moyo. Boke bokonje kei. Siko yo tata opesenga nini. Ye alobi mabele union suna pesi yo. Eza na richesse ezali na yo. Ezali bongo be bongo te. Towele la ngote. Tuyaki kokuta yango tokotika yango kotika la kaka libela richesse na biso ekosila te kasi toza na boyoka lobi nde kolanda bien maloba ya papa oyo atikaki ke makila na ye tina makambo ezalaki na tiela tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela